Esengo ya kokutana bino lisusu bino bato bolandaka biso na congolocole.com. Lelo Congo Lokole eye awa na Kingabwa na quartier TP kokutana na bandeko oyo bavandi tout au long ya rai batonga bandaku na bango yango na kokutana ndeko papa mbote papa. Mbote maman. Papa soki moye ezali okoki ko se présenter kombo nani ovandi wapi awa toza wapi? Bon, ngai kombo na ngai papa Jado. Tovandi le long ya rai. Tozali ba sinistré tovanda awa. Le temps de mutatia biso awa. Bon, tozela kaka mo koloni na koki kolongola biso o kovandisa biso libela. Matondi papa siko awa vie sociale na bino bo vivaka ndenge nini courant mai eza ndenge nini pona zomona modèle boza awa eza pasi mingi. Vraiment maman journaliste oza na raison ko tuna eloko question wana parce que awa ndenge tovandi awa mai ezali difficile tokenda kotoka mai mwa musika tozalaka na ba pompe te mai tokenda kotoka mwa musika. Alors vie sociale ezali difficile ndenge ozomona bato bavandi boye misale ezali te tovandi bana bazotanga difficilement bamusuku kutu bavandi moya kotanga ezate mais mwana aza na posa tanga parents za na musala te akofuta minerval la mwana ndenge nini. C'est ça le grand problème. Alors eloko ngo epesaka bato pasi mingi soki gouvernement na biso akoki kozwa charge puis toyokaka ke école primaire surtout bakofuta minerval te mais tozomona bato bazofuta ba 30 000 par trimestre. Bon parents aza na combien de bana akofuta minerval 30 000 wana comment asalaka na ye te yango wana nde pasi na biso vraiment eza pasi. Siko ndenge yo ozosala boye namoni yo oza na machine siko yo otongaka ovivande nini otonga est-ce que ndenge ozotonga est-ce que machine oyo fonctionne bien pour ozomona ngo vraiment machine yango eza so ndenge nini? Vraiment maman oza na raison ya kotuna ngai tala ndenge ezali machine eza nango na condition ya malamu te tokangi basinga kaka pourvu que osali boye peut-être na pokwa moi quelque chose emonani pona bana soki osali boye te eza passe yango moni tozo kobrike kaka mais machine eza na condition ya bien te moyen te. Siko ande bozofa na quartier oyo insécurité ezali te bon en tout cas pona biso wa insécurité ezalaka penza te parce que toza juste na base ya ba pire en tout cas insécurité ezalaka penza te ata koyiba biloko penza ezalaka penza te po toza pembe na base awa ba policier baleka à tout moment peut-être ba miyibi babangaka ndenge bango balekaka wana mais pona insécurité en tout cas eza penza te. Siko message ni okopesa na baye oyo bazolanda yo na mboka ya poto ba ONG za kuna basunga batukuna bazali message ni ozopesa bango yo mtoza awa oza na besoin ya lisungi. Voilà bona bango batu ba ONG oyo baza komona condition oyo biso toza na yango vraiment soki balingi bakoki kosunga biso awa condition biso toza nango ya vie awa ezali ya batu bakoki ko vivre te. Alors soki baza na ba moyen na bango bakoki koyela biso bakoki kosunga biso ezala na ba machine ezala na ba possibilité bango baza nango po biso to vivre soki bakolinga. Oza na mama be papa zali madame azali bana boni naza na bana omoni libota munene ezali awa naza na bana kutu mwana moko azotanga na université atanga na IPEN futa ba minerval ndeni kande ozotonga boye kaka boye très difficile soki obimite okofuta te soki obimite okofuta te minerval na université za cher ba $300 bon pour futa yango vraiment difficilement. Merci papa tozoke kokutana na ndeko mama mususu yepe tosola na ye toyeba donc place toza awa na Kingabwa eza place moko donc ya passe ba condition ba papa bazo vivre awa ma ezate a part courant na moni eza moi bien mais ba condition eza passe eza ta ba toilette na bango donc eza passe ce qui moi ezali papa boboko ko jula biso na sima na yo ndenge ba place o ezali vraiment tozo senga bino batu bozolanda biso bino batu bolinga Congo Lokole bino batu bosungaka bato osunga bango yo papa za awa
aza besoin bosunga ye ba machine donc ba biloko nyonso bozana ngo besoin bosunga ye et ça peut bien ozo sunga nzambe pe azo pambola yo azo bakisa yo pe ya mingi. Merci toke kutana ndeko mama. Donc ekokutana na ndeko mama mususu pe aza a kaka na quartier au place to utro na papa. Mbote mama. Mbote mama. Awa tozali wapi? To ana mapamboli. Mapamboli eza munene, mapamboli wapi na quartier nini, commune nini? Na commune Kingabwa. Asko yo vie sociale na bino eza ndenge nini? Awa do vie na biso nde tozo vivre do mois zate mingi nde tozabo to tangi ba classe ma plome van na kata ndaku misala kosala zate to ape na baleki ba yaya pe baza do taka mois nda ko vivre pende zate ba papa pe ba van na bandaku banda basilisa eloka kosala zate biso bana tozo nyokwa ma mois zate to ana posa to sala to vandi kaka boye to kende ba misala mwa ba bengi koto boya boye misala za boye to kende kuna misala ngwezo sale makate to ana posa pe to za misala to sala to bokola pe ba papa na ba mbongo nde ba banaki opesa biso kotanga biso pe to salisa bango pe bandima pe ke bana biso nde to nyokwa me bango nde to bokola bango na kotanga na bango makamu nyonso basisi lelo pe ba bokoli biso lisuna baleki pe baluka mwe pe ya kobongo. Sko yo ka ovai no nanda kubo osala kelo kote o debuya kate osaka pelo te nasala nga elo mote na banaki oteka teka na mwa banguba mende na yaki obela pe na koya mwa bambongo nyonso na salela na sali selo te na koma kuvanga kana ndako mena zo lukande musala siko. Sko a vie sociale eza ndenge ni bo vivant ndenge nini po moderne na moni quartier na bino na ebite so bo vivant ndenge ni soki okoki ko expliquer biso. Na quartier tozo vivre na biso ka ndenge wana ka ba papa nde mazo mwa ka kosala mwa machine boye mwa eloko monani mwa mbongo boye apesi mwa mbongo wendesa koluka kama tembele ka ya kolia na poko. Et bon ba toilette na bino ba condition ba toilette na bino ba douche est-ce que ça malamu? Ba toilette eza nango malamu te ba trop serré donc espace ezate ba mai moyen te bima libanda ezate fallait ka kopepa ngo boke bwa kango libanda. So bo sali toilette apo boke bwa kango libanda. Expliquer ba bazolanda biso ba toilette batimbola nde mabulu ya kotimbola siko ya batono te ya batono te ka mabulu ka soki etondi ba changer li sur place musu batimbo libulu tiko nde ko pepa nde mai so etondi libulu fa bo mema na ba kanti boke bwa ka kote musu tiko moi eza trop serré nde to vivre koto ko maladi bozo bobela koto mingi pamba bien nzambe ka azo batela ba o bazanti ko na bango eza faible nde maladi ezo sima bango papa mapota nde to vandi ba toilette pemeni ba biloko bolamba ba solo banini yango na bantikor faible nde bala bela papa mai faika ko ke hôpital na fin du mois ke ko salisa ba examen pour ko kimisa ba maladi za pemeni na nzoto te. Message no pesa na bato o bazolanda biso ba ONG ba o bazana poto bazolanda biso en émission o message no pesa o bazana bezo basunga yo. Message na kopesa bango na ebisa bango boye po ba biso o nde tozo luka moya to bonga na vie ba luka pe moya ya ide biso pe to zala pe lokola bango po nde tozo vivre dans eza nango vite oza bana na bota na nga na te nano boti te na boti te so musala osala na yo si sa classe na option nini na sisa na pédagogie. OK, merci mama. Tokomi na suka ya émission na biso boyoki ndenge mama lobi donc eza passe ndeko na biso amwasi azosenga lusungi surtout na baye oyo balanda biso Fleury bale komoso bato sunga bango yo papa oza wana soko sungi picho pacho asota likonko bato ko sunga bango yo okosunga esa bien nzambe pa ko bakisa yo ebele tozo senga bino bato bosungaka malamu bosunga nde bato oyo papa aza awa moi machine ekosala moi bien moi jeune fille na biso azana besoin a débrouillaka bien atanga bien a continuer bien azwa musala vraiment tozo senga bino bato bozolanda biso bosunga bandeko oyo baza awa na quartier Kingabwa juste na tout au long ya rai bazo senga bosunga ma avenue ma pamboli donc vie sociale koto eza pasi bana baza kaka bongo donc pasi vraiment ba condition koto ya bandaku donc moi été bino mo bomoni
Vraiment to komi na suka na pesi merci na bobo ministre yem tazu ba image oh na pesi merci na Patrick Kinsala yende muta monter yango na pesi merci ebele et pas Gidi Bisengo yende mutaza coach na biso na bosa été directeur na biso ya programme de shit mambetu na PCP mbote belé David Olito ici koza na pesi yo mbote Flori Bale Kombos na Londres na pesi yo mbote Paul Touzizi na pesi yo mbote Apo Bikala na pesi yo mbote Orsini Kitusonga na pesi yo mbote tumona na mbalasima na reportage mususu merci.